nalingi na répondre moi simoko oya leki na TV toza kaka na kati ya lisolo ya mamuchala mwana okolimbisa nga Rachel. Oui, tozo kende eza actualité eza salmuta. Yo mama ozoleka oza ndoki oza satana. Na mutu atindi yo alakela mama be génération en génération. Yo mama yo na ba plante kuba na mutu na yo. Liputa kalocha na nzoto na yo. Mutu afuti yo bongo leka na medio salir mémoire achala mwana. Yo. Totala yo. Elisabeth akota na mabele. Yo bimisa mikanda ya ndaku wana ozoloba ke Elisabeth azaki na nyongo ya ndaku na yo ya 2 ans. Yo bimisa mikanda wana. C'était grave. Ba plante kuba na mutu. Liputo lati na nzoto enjuluka. Ozalaki na ndaku na Gombe. O chala mwana fandaki na ngopa nda 2 ans futaka te. O ya futi yo mbongo salir mémoire chala mwana. Yo to kunda chala mwana Elisabeth akota na mabele yo to kosanjavana wakwenda nenda. Je te dis merci Elisabeth chala mwana wakwenda nenda majunda. Merci beaucoup maman ya bana pour tous les moments que tu nous as donnés. Aujourd'hui na Kinshasa, nani akoloba fete ekoleka ezala ya bayaka. Ezala ya bayansi, ezala ya bandibu, ezala ya banani, nzembo ya nani malu ebeta te. Fete nyos. Chala mwana yemba banzembo ezo yemba malelo te. Chala mwana yemba banzembo to benga na anglais banzembo forever. Donc génération et loba nango Jamarika Samba muto akolongola malu akozalaka te. Parce que ya loba ke mutu na mutu azaka na likambu na ye. Il fallait mutu aya kolongola malu mutu alongola yango te. Je te dis merci la grande tigresse pour tout ce que tu as fait. Awa Biliabela banda koleka zolo babilobela trop makasi pona mama chala mwana. Et pourtant il y avait un certain moment bayokanaki bayembi penzi nzembo esika moko et salaki bien tala niveau nigérien azo évoluer. Tala musicien bimi lelo na Nigeria kaka lelo ayebani monde entier. Boyebi pourquoi batia na maboko awa ezakaka kiangai ya yo yango wana. Mais lelo je me pose la question depuis que chala mwana kufaki Biliabela zozo ata même temps ya kokoma na matanga te. Pourquoi culpabilité? Ça passe. Bolongola ba eni na kati na bino parce que on ne sait jamais. Liwela kakate. Chala mwana Elisabeth ayeba kiteki ya kokufa. Elisabeth a koufi. Mais na ba dernière minute nani je crois que chala mwana zaki lisusa salembi na maladie. Azaki lisuna droit ko se défendre en plus ya zaki muto ba polémique te abando le kate meto bando mona place nyonso Biliabela banda koleka. Abanda toujours kotakine chala mwana. Abanda toujours quoi kize chala mwana ke muto alo asalaka ke makamunanga tele yoka ne pas bato zaki ngandi. Lelo Biliabela na kwa oyaza alobanini. Akokoma netif nani Koffi Olomide à l'époque na matanga Kinshasa remene. Akokoma lokola Koffi Olomide à l'époque na matanga Papa Wemba. Non loba ke Kongola zandoki. Kongola zandoki omoni na place ya motema. Omoni ngenzamba pesa biso motema parce que mutu nyonso azaka na motema, azaka na mawana kati na ye. Azaka na sensation moko boye ya mawa. Siko Kongola azaka suna sensation ya mawa te. Azwa place ya motema kamata libanga ya munene abamba na kati. Mamu national akufi mwana mukete. Mamu national je crois à peine à kokisi. Donc soko beti obeti par exemple 1958 2022, Mamou National a 63 ans. 63. Je dis bien que 63 ans. Ake mwana mukete, malgré Azanan, devi la rane de Moutouachi. Parce que ça n'a pas moussou baso beta li solo tchala mwana, c'est comme si ba beta li solo ya bébé moko boye. Non, attention. Attention. Moutoto beta li solo Aza icône. Aza soki, j'espère bien que bako décorer. C'est grâce à elle que critique na biso langi ya baluba et yokanaka na mokili ya bapaya. Mundela zo yoka kaka instrument zo beta. Moi si moko boya zo yemba. Nechizembo munanga yo nazalaka mwana muke nazo yoka nzembo wana zo yemba nazo yeba te nani muto ayemba nzembo wana. Ville province ya Kinshasa ezali suna carnivore te. Ezali suna terrasse te.
eza ya kobeba eza ya koboucher tango esika mai ebandaki koleka eza susu eza deja ya kobeba nzeli eza lisu te mai ye moko akoluka place akokende tango akoluka place akokende aosala badega preuve ane tomoni immeuble ekoi preuve ane tomoni bato bakei plus de 200-300 personnes baoyo batioli baoti siko baa na se ya bapotopoto baoti sikoyo baluki bakomi potopoto moye bareconnaitre bango baza te baoyo balongoli namoni famille moko papa na bana tout ata mutu moko abiki te problème mosusu eza nini bisombasomba nga naza awa awa kote nyonso ase eza ngomba ngomba wana pe na bato bazaka na ngaliema bayebi mabele ya ngaliema mabele ya ngaliema ezaka ya rouge ezaka ya pete isifika mai ya mukesa nini ibukana ngalema mobimba monga fula pompage ezaka érosion na érosion mutu oyo afanda kote wana ayebi makambo nazoloba très bien yo kamati oke kofanda na ngomba wana po batekeli yo lupango moni batekeli yo l'espace ya lupango mobimba kama ayebi si yo kepesa 3000 mutu atekeli yo na 3000 wana atekeli yo mpo nani yo sombi okamati ndako otongi ntango mbula ezobeta mabele oyo ezoliama na se ezoliama jour koya kokumba yo ekumbi yo na ndako mobimba nde yango tomonaki ndako mobimba ekei ni sani ni mutu na kati ya ndako wana amonani te Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans l'émission Nabiso Micro des Stars présentée par moi-même Rachel Mandeba. Na pesi mbote na baboni na biso nyonso ba continuer sur s'abonner, ko liker, ko partager ba émission na biso à chaque fois et à chaque moment l'air to kotsaka. Na plateau na biso mkolelo je suis passé na Jika de la presse oyo tozana na plateau na biso ya mkolelo to komeka pe ko sula mwa mkipo na liwa na biso ya maman national oyo tikotika biso na sima liwa na ba critique et tellement ébélé to kota pe mukie na sujet na biso ya mbula oyo to kobeta sima ya lobi kuna to mona ki bato ba kufi ébélé eza faute ya gouvernement to eza ka faute ya bato ya population Fabrice Sima de soko zana ngala ngashi moko kota ngana invité na ngaya mkolelo assez de dire bonjour Jika. Bonjour Rachou, bonjour na ba étoile nyonso ya Jika télévision. Bonjour Naba Obalandanga, ba joyeux Noël na banda kuna pino parce que tozo fêté déjà. Joyeux Noël na JDK Mopa au Soda Potonoko International na Paris. Joyeux Noël na Noko Abdul, je crois papa ya banda. Joyeux Noël na papa Joseph Magloire na Allemagne. Joyeux Noël na Bagrif Nyonso. Joyeux Noël l'équipe Mobimba ya Jika Télévision. Joyeux Noël na Emmanuela Kitwa, Donsi Kitwa. Bano Yangai, ba joyeux Noël na ba vrai nanga. Joyeux Noël. Joyeux Noël, pe na baboy na biso nyonso ya Jika TV News, Jika de la presse. Boni ba santé. Ba santé za kitoko malembe tomataki bisi zando. Zando toleki limete. Tokomi quartier tozo kende destination kingasani na suka na minute onde toza boy toza na Pascal. Donc Pascal na kingasani na suka eza musika te eza na ebele bakiti na nzela. Donc nde toza boy tozo ki destination zando kingasani na suka bato ebele bakiti bamsu bakiti na funa bamsu bakiti na parlement bamsu bakiti na zigida bamsu bakiti na première ri bamsu bakiti na troisième ri bamsu bakiti na debonom bamsu bakiti donc tina ndenge tokomi na Pascal eza kangulu ya tata Nzambe la salibiso. C'est très profond et pour la Cambodge quand tu connais bamsu bakiti na Pascal bamsu c'est très profond ba bona biso je crois que biso tozana nuka na kati ya taxi parce que yeme inano aki asepelite Jika de la presse to kota déjà na mama na likambo na biso ya maman national oyo ti kotika biso ba critique eza tema belé siko ba critique wana yo zo mona onde Nanga na shabamba bamba chana na mwabane sembo wana eyembisa mindele Zembo wana ebinisa ba arabe, zembo wana ebinisa ba chinois. Tout ce que la dame avait fait, c'était du bon. Pour moi, en passant,
Je te dis merci, Elisabeth Ouababa. Je te dis merci, repose en paix. Parce que Dieu, elle lui-même, a permis que obima biso. Pona ba obazolo bakeno chala mwana akufina pasi, chala mwana botate, chala mwana salaboy. Non, chala mwana bota na ki jeunesse na ye. Abota na ki jeunesse na ye. Yes. Abota kan. Chala mwana bota na ki jeunesse na ye, mais mwana kufa avant. Mais asabimisa nzembo na douleur wana ayemba nzembo pona mwana na ye. Mais chala mwana abota pona ba obazolo bake abotate c'est trop dur parce qu'azana bana. So botali na ndaku na ye, il y a que les gens qui pleurent. Maman, maman ya bana, maman pourquoi tu nous as laissé? Cela veut dire que derrière la dame, il y avait beaucoup de gens. Non, bana bandeko na ye, bana bandeko na ye, bana ya bandeko na ye, bakoko na ye, bazolela. Tchala mwana zalaki likonzi ya famille. Omoni muto apesi yo mbongo. Omoni muto apesi yo mbongo. À regretter. Non, il y a les gens où il ne fallait pas au salir mémoire na bango. Ce qu'on a politicien, fais attention. So bolingi bo récupérer ma tanga Elisabeth le colle comme récupération politique, fais attention. Bien sûr, tchala mwana pona ki kana ya zalaki kabiliste. Mutu moko ta bosana ki yango. Mais attention. Ce que tchala mwana a fait, personne ne peut pas faire ça. Personne. Ça, j'ai dit et j'affirme. Lelo. Et ça, là, qui n'a pas de koyoka BBC a annoncé liwa ya chalamwana. Et ça, là, n'a pas de komona média ivoirien bazo annoncé liwa ya chalamwana. Et ça, là, n'a pas de komona média camerounais bazo annoncé liwa ya chalamwana. Et ça, là, n'a pas de kotala na ba France 24. Bazo annoncé liwa chalamwana, c'est qu'elle n'était pas n'importe qui. Supposons que chalamwana zalaki na nyongo na yo. Supposons que chalamwana zalaki na nyongo na yo. Pourquoi tu n'as pas intervenu quand la dame était vivante? Tu as préféré que non, la dame puisse partir pour que tu viennes passer. On t'a payé. Attention, respectez celle qui est morte. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Jika, pour la défense haute pour défendre. Na défendre, tu as un droit. Au moins, il solo a mutoto obeta. Et alors, la loi mbo akufi lisusu. Ce que chala mwana ana génération à balombo. Vous comprenez? Chala mwana ana génération à balombo. Ndenga kebo to zwaka musute. Bimisela biso muto na minicho akoyemba nzembo achiluba na minicho. Et ça la pe sixaza. Azate c'est que ndenge chala mwana ki akeli susu donc muto ana pouvoir ofungola mbanga na yete atiola chala mwana te donc toi ana droit ya ko respecter mémoire ya chala mwana. C'est tout ce que je peux dire. Yo mama ya ba plante kuba zela ba kunda Elisabeth oyo mama ya ba plante kuba zela ba kunda mama la biso chala mwana Jika de la presse merci l'actualité est obligée Jika tota ki komona sima lobi kuna mbule betaki batu ba kufi na ndenge ba jeter automona qui na 24 kuna mai c'est mai siko eza tomona qui na simalobi kuna mbule betaki o esali penza ba dégâts na ville ya Kinshasa tomoni 24 mai na mai siko eza faute ya population to eza faute ya gouvernement na biso. Merci beaucoup Rachel, na souhaité mes condoléances. Ce qui gouvernement lobby plus de 138 c'est qu'ils a plus de 500. Plus de 500. Na lobby bien gouvernement a pesaka bilan exacté. Soka lobby 138 oba identifié en dehors ya ba oba bungi en dehors ya oba monina nute en dehors ya oba choli elingi koloba keno baza au-delà ya wana. Na souhaité mes condoléances. Ça fait mal. Olala ki oyebaki te oyo kokomela yo. Oyebaki nini kokomela yo te. Na katikati ya butu ba 2 heures ba 3 heures okay. Ils na jeune garçon moko ba ola kisaye na TikTok. Tina 1 heure azali kosola na mastane na téléphone. Na téléphone ba oso na mastane ba osa zoba yo na lali na kela na ngai tiko tungisa nga.
ayeba kite donc ndenga tchaki mutune na se ko kende na nyonso yango na nde donc eza eloko moko eza très douloureux pour na ko répondre na réponse to ezali faute ya population. Moi je peux dire que eza faute ya population à 100%. Je m'excuse pour na bandeko ya diaspora balinga to lo balikambote, mais moi je veux vous dire que non eza faute ya population à 100%. Faute ya population à 100% na nde. Merci beaucoup na ko expliquer yango. Rachou omona asombule ebeta kana veni na biso oyo o remarka nini yo nde oza mukolo plateau mena lingi o répondre nga o remarka kani sombule ebeta kana veni na biso so ki mbule ebeta biso na veni biso mai tondaka mai temba pe mabeleza mai kotaka okoti pe olobi penza te kana veni na biso sombule ebeta na mona ka chaque lupango azobima na ba sac ya ba matiti au boaka. Chaque lupango ebimaka na basaki ya bamatiti bazobwaka mutune zali ye tango abwaki eleki lupango na ye eketelema place ke kotelema wana soki ezalaki na terrasse wana ekosani ebouché mai pe ndenga aza boye puissance ya mai eleki puissance ya courant preuve ane que courant tambola na mai soki mai ezate courant kozala te parce que phase wana netre eutaka na mai po biso tozwa courant. Cela veut dire que courant zana mai azana puissance koleka courant soki mai aye akuti nzela te yesalani akotobola nzela par force. C'est ce que tu es en train de voir. Par le gouvernement zanini face à la sensibilisation. Gouvernement foye bisa mutu keno ndeko benga mutu afulu aya kozwa matita kindeko bwaka yango place sengeli ndeko kotonga likolo ya terrasse te mama na mwana o bakufi na matete locataire lukolo lupangu atonga na yenda ku likolo ya ba terrasse ya mineno ba belge batika na matete mai débordé donc kaka na salon terrasse bukani mama na mwana badindi na salon na ye bakufi siko bakobika est-ce que bakobi kaka na salon do atonga ndako na ye likolo ya bacarnivore ya minene ba mindele batika o ya ba belge soko koti mubima na yo dindi ya tonga ndako na ye likolo mai eleke belé ebuki ndako ebuki penza parti ya ndako sima do salon na ye mobimbe dindi na ye na mwana na ende bazaki na salon bakufi à qui la faute? Tango yo kangeli nzela mai na kozo exemple ya place na fandaka mai banda ko telema liboso porte nanga na bendi makanisi na lobi qu'est-ce que je peux faire na cha sima na cha terrasse pour mai kende to na sa ndenge nini na biso ki na cha sima batu bakolekela wapi parce que espace oyo mabeleza eza muke donc natali ndeko moko ayeko yebisanga bite omoni na kwe wana il faut tondisa mabele na kwe oyo pe il faut tondisa mabele zwasko na katikati sala nzela mai tango zo ya boye kuna ekokuta ya komata ekotutana tango zo emoni nzela ekokende ekoma tambule beti ya 100 degrés obimi libanda omona talitanga ya mai te pourquoi okanaliser nzela ya mai azaka na problème na mutu te mai abundaka na mutu te problème ya mai ezakaka lakisa ye nzela sala nini aleka un point un train la kisa yenzela aleka soko la kisi yenzela aleki azali sous na problème te les problèmes ici eza problème toko le belango te pour temps eza muke mais problème oyo ya bandeko na biso bakufi eza problème ya sensibilisation ya tamulai soki gouvernement azozwa tante ata biso bapanzisa ngo to la musa peuple congolais tozwa batan poto salamaka ba côté 24 kuna na ville kuna ba mais etonda ki penza makasi côté on a penza kaka pona faute ya nyonso. Merci beaucoup Jika pour na moi intervention muki ozala ki na côté makambo eza passe pia mawa mais condoléances na ba famille nyonso oyo tu obungisa bande ko na bango Jika to comme na suka mode la fa pela ba dédicace na yo na ba nyonso ba kolanda yo na émission na biso ya micro de star mot de la fin na ngai ezotalema na ngambo ya ba musicien congolais na congolaise tolingana eza très important to mona papa Wemba à l'époque na matanga ki Kester Emenea vous voyez et si Kabozo Ken. Arrêtez ce genre de choses.
arrêtez. Et je me souviens, nazoka mozo les gazo témoigner bola mo chala mona ko témoigner bola mo mutute soka sa kufi soki na ki vivante na ye yo témoigner ki kama be na ye eza mabe eza pe kitoko te on a kolobeza ke bolingana et ko sala bien en plus botika ba en kinga inosbi aza leader fali pour pas leader kinga ndaza leader bo sangana bo buka musique ya Nigérien ba Nigeria bazala ki ba bébé na musique ya Congo lelo ba Nigeria ba komi première presque tout le bacal en dehors des États-Unis tokozwa Nigeria France ba o ba musicien minene na France baza ba congolais Nigeria lelo amati abimisi zembo lelo ka lelo zembo yebani mokili mobimba donc Congo soki ko changer te kozala passe botika chala mwana Elizabeth wa baba akundama na kimia na boboto yo mama mukolo ndaku toko récupérer après okolakisa mikanda na boboto pe na esengo nyonso on a kolo bayangwana ba joyeux Noël na ba étoile na nganya so balinga jika on a kolo bayangwana Nadia GB la femme c'est le Jésus Christ joyeux Noël bébé matanda joyeux Noël ba o balinganga mikolo to aka na système ya ekenge ozananga tozana yo ozananga te na zana yo te donc on ne force pas tu es là je suis là tu ne plies je ne suis plus bayo. Merci beaucoup Jika pour la disposé du temps na chaîne abiso ya Jika TV. Merci beaucoup. Merci pe na ba news ba kolanda émission na biso na zaki ngamo côté na plateau na biso to zaki na Jika de la presse. Merci pour la Nada GB ba commentaire na sala nga bien makasi. Merci pe na Fabrice Mande derrière la caméra. Merci na ba griffe tout ba talaka ba émission na biso chaque fois à chaque mois peut okotaka. Merci pe na ba news bazo continuer sur ko encourager Rachel Mande bazo continuer sur ko partager ba émission ya Rachel Mande. Je vous remercie beaucoup continuer sur s'abonner ko liker ba joyeux Noël na ba na biso nyonso joyeux Noël pe na famille mobimba ya Mande famille Mande ba joyeux Noël na bino ceux qui zamba zongi te tokutani mbala sima.